Parce qu'il faut qu'il y a des gens qui aiment déjà vrai. Ngala za mutute oyo so na okili kamamsu sa mabe na yebite soki ko yebisa muto ngana lingi obe muto tozalaka ne bien na likambo na yoki yango na ndeko ko mabo na yebite tango fabrica sa lobaga na TV benga ki monstre ça que c'était moi monstre lobaga na télévision ozo mona parce que lobaga na fabrica sa lobaga na TV yebisa monstre lobaga na télévision. Est-ce qu'il y a un problème? Si le coup les a tués, je comprends. Là où j'ai compris maintenant, là où je suis. Namouni bena ngana za musicien. Abaki kotanga kombo na yete. Est-ce ça va bien ou en mal? Abaki kotanga kombo de. Fali azozo lo makamne tongo midi pourquoi? Fali za na motema te. Ba faire to lo bate tongo midi pourquoi? Si nous parlons pour Michael Jackson, to lo bana ba star et belé. Non, c'est pas ça un raisonnement normal. Mais makamwa tozo loba omoni toko na niveau ya ndenge tozaleli na place tozala kezala makamso talio déjà ba bruti ba koti trop bo pesa ngai na pesi question pour un champion bo katelanga parti bo tindelanga walesa na pasteur Denis Lesi ba pesa nga na verset biblique sika Paul na Pierre baswanaki. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Décryptage. Moi, je suis très heureux, en tout cas, dans ce nouveau numéro, de recevoir pour vous un habitué de cette émission. Naïe Tozoratan, pour réfléchir, parce que, comme on l'a dit, choc d'idées, j'ai la lumière. Il est là avec nous. Ça fait payer un bon moment, tout le monde a été Luki. Mais le quand même à répondre à l'invitation d'Abisso. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir pour vous l'imbattable Tchourambo. Ma question est mais tout n'est belé, tout n'a mis, d'abord les concernant personnellement, mais également par rapport à l'actualité, parce que tu parleras tout d'abord de la politique du pays, toujours avancé, et puis au côté, au domaine sportif, et puis toujours d'un côté socio-culturel. Je suis très heureux, imbattable. Tout le monde est sur le long, on a bien pour ça. Ok, Bibiso, quelle intention? Non, Nazali, Baboulot. En tout cas makameza ki mwebele kwa nazali ngai yo na liboso na yo tete ngai na yebi imbattable Tchourambo ma oui aviva ba biyo ma sorte nyos na yebi si yo et quoi ça a été cette fois-ci na bi mais imbattable Fouti de Mahomet Nazali d'abord merci mingi na bandeko soazo landangai merci mingi na bananangai que j'aime tant Carmelia mes jumelles que j'aime tant trop belle et trop intelligente Carmelia Chrissy Mboma dit Miss Univers très intelligente il y a Melvin Mboma bois noir aîné de la famille très intelligente il y a Denicia c'est la plus belle et puis Blessing merci mingi na maman Bag maman na Dravel maman na Alegria maman na Blessing leader. Merci mingi na Florienga, maman Balenciaga, maman Gucci. Merci mingi na Mami Kingwai Echele Oya Mara na Sarcelles. Et puis merci mingi na Loretta Bisa Oya Ville Pambani. Merci mingi na Ida Okapi na Bruxelles. Mbotebele place Zolandanga Ida Okapi Mbotebele. BBC Fungula na Louvière veut dire moi si moka pesa la lumière na Louvière kuna donc mère ya Louvière BBC Fungula et puis mutunanga Mami Kankenza na Toulouse. Mbote mingi na mutunanga bâti service Michel-Ange bâti service nani PDG na biso Brice Tanguy Lulendo. Bote place Zolandanga. PDG Tanguy Brice Lulendo na mutumo malamu. PDG Brice Tanguy on a pena mundele mais na pour soba congolais. Merci mingi na yo merci mingi na bandeko so la ninga Andy Iris la bière expérimentée. Na yebiso la bière Andy Iris place Zolandanga Congola Brazzaville la tsakasasu. Parce que fouté mbongo ebele na ba croiser sa so la takeza Andy Iris. Musika siga l'homme alibaya azali adeko. Ça très bien et puis Yunis Banze, la fleur du jour. Yunis Banze, la commandant Eso Zongi Bolangala. Oh. Yunis Banze, maman, biso mbote belé, joyeux anniversaire à toi, fêtez joyeux anniversaire à toi. Yunis Bolanda naki. Tu l'as naki. Obike. Eso joyeux anniversaire ya moi sinaye, mais eso lati abimisi photo on dirait bazo sala maman, eza mariage. Communauté de biens. Anniversaire à moi. Communauté de biens et d'anniversaire. Eso mon appela que eso s'est retrouvé. 1 + 1 = 1. 10 ans ya eso na 10 ans on a compris ben Yunis Banze où met la place. Eso zongi jeune papa. Azar fait je le bon soir koko. Mais le nazo commander le eso to moni lelo pour anniversaire à moi si mais eso su photo ni ache. Na tu papa, eza ni kamuni na tabalinga moi si ataboy.
On a raison. On a kimia. Et bien, côté un dans ce kimia, on a un cadeau du ciel. Liboso, c'est là qui va faire. Ah, et soit on a si Yunis a fait comme ça, mais Maliboka. Pour parce que les bases après à tout. Maman soba linga lingaka. Et so, mbote belle place sur la dangai. Papa, vananayo. Vandandengo zali au côté on a beno zu cadeau du ciel. Maman Yunis. Mbote bele na yo na papa na maman en tout cas na los kuna kala mingi tete ko salawana to salawana kalate na pe rapidement on a ça la clin d'œil na boya ngai Jimmy Chimanga porte de la chapelle azolia ba tout Jimmy Chimanga porte de la chapelle là les la ndenge nini ya ngo na Ropsi TDS il est demeurera toujours crédible. Ropsi met des bonnes choses de là où tu nous suis et je voudrais très rapidement na pe s'appelle merci parce que nous avons na Belgique récemment na un bama qui très bien na avenue Louise numéro 144 chez Dazoflex. Les grands bois, Dazoflex, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, Azagina Motunabiso, Jet Li, maître Jet Li. Ah, on a Motunabiso Angola. 144. Mais le médium. Médium. Il a très bien à 144 en tout cas. Merci beaucoup pour l'accueil, Nabino. Oui, il a profité de Sabatou, que nouveau marié. Nous avons déjà déjà que Ndekonanga Azalia, en tout cas, félicitations à eux avec Noïa Mama. Imbattable. Imbattable Noïa Mama. Mario Ma. Donc, veut dire, au kokinde makamboyo mikolo ne boza boye baka place ozali place eza soute de boye baleke te place c'est coquille place c'est Sicily o eza parking te mezande garage donc matio pa komi na garage à bientôt bato aza ya ko sepela te wana yo bika tole la ndenge nini ndo ya maman imbattable et puis à toutes mes condoléances na mutunanga Olivier Mirali a perdaki a tout repère de maman juste jour à razo takin matina viens ko makara na Mikeli. Bah, je vais informer maman que papa Kofi. Ah bon? En tout cas, mes condoléances. Place à Zolanda Bisso. Maman, je suis allé à Bisso, micro na Maman, Akonga Mathilde. Maman, Akonga Mathilde. Ah, maman, bote belle place aux Ali. Maman, il y a un rascon à camarade, maman Otolé. Maman Otolé, mbote belle, à moi, on a bino l'imbattable Churamboma depuis Paris. Tous en avons Calamine était aux Anabino. Bon. Dali Vancouver, à Cocodico, comme mon ami, bien de bonnes choses. Et puis, le petit frère de Jésus, Mundos, sa paire double. Eh, double nanga bandeko, Mundos. Coup de chapeau angolais. Tongo! Grand bagarre. Voilà, Tongo. Eh, voilà Angola. Ok. Tu peux comprendre l'histoire, vous avez battu l'histoire. Parce que nous sommes au Kotawa, tu es de ma souté. Libéré. Tu bandaka bongo, et puis quand on est particulier, nous avons tout Terrin Koi, depuis là où tu nous suis bien de bonnes choses, et puis Américain Noir, c'est Doubakou, Américain Noir, bien de bonnes choses, et puis Ghislain Bita. Le PDG à Guis Construction, Ghislain Bita, on a bien des bonnes choses. Tout Botal Bisso, Junior Yombo. Merci beaucoup, Nanebo Yamba en Belgique, Junior Yombo Yaba Play. Et puis, Yabissa Levissa Botana. Merci Nabino. Nabi qui n'a pas sous incessamment. La bête à moi, tout moi vite fait. Un batable de tour, tu sais les chapitres. Oui. Et tu au côté en bas, Moroboy, Naleli, Nakanessa Kiyo, Namoni Laurent Sokokwa, comme qui rebelle. Aïe a commis une rébellion. Quelques jours après, Aïe. Alors ça a démenti les sources, démenti mais repentance. Ouais. Alors bino ezaki libunga azamuta bunga ki azoki conseil ya Amina et ya frère na Kofi Olomide aye kosenga président Félix pardon. Sokoko peut to le bele minga na oyambi pardon na ndenge. Non mais ngai ko tuma comme to kotanga komba mutu wana te na télévision parce que asa instable. Ndeko wana aza na bapoema maladie mentale parce que moto aza normal botelaka makamamboka na soso to komi na ba rebelle lokola bango ndengo wana totanga communauté waka rebelle a x ndengo wana donc c'est que nous avons inséré pour Congo eza na chance te ce koko n'est pas aza angolais te aza congolais botama na kisasa mamtu ba yeba te et c'est congolais et puis papa na botaye o ya lo bakati ya wanga na tata na ye frère Zali qui est un congolais. Donc d'abord na famille déjà ozo wanga ya papa no yoko lata papa mususu ozo ko no kumisa bandeko mususu oyo yo moko propre za na ngote bon soka le manga manenga no lobani na mona ki d'abord azo annoncer makamba rébellion alati kola Nathalie Loba petit Farli aza sepsi on l'a loba sexy petit Farli loba sepsi donc mutaza sepsi siko ola ozo loba rébellion ya mboka to ça déjà na bato kufa penda ya solo kuna esika bananga bazali na uchuru na minembwe na masisi partout bato kufa penda ya solo yo ya ko bakisa sur rébellion lokuta na Angola yo ko sala rébellion na Angola esika oyo batu
baza déjà bango bazo luka ba facilitation ya makambe belé poto to luka kimia na est yo que no sala rebellion na Angola biso to va na Angola to yebi na Angola biso to bata bangola to bi lokola ba rikio ya Casa Real muta mbongo ebele munoko ya ko kangama ba betu kangama bata mbongo ebele munoko ya ko kangama sans compter batu musu to bango bata mbongo baze ebele otoko terre bango tanga ba kombo na bango lokola baza na Angola lokola batanga ba bienvenue kamba apocalypse 22 oya majoli kamba venanga musu nani maker mbele source intarissable azawana nani susu ni seba mwela bampema les regretter viennent ngai lero ni seba mpema donc basaki bato basaki na bambongo ya kosakana te mais bafana na bango nie mais ce monsieur il avait rien oya koloba likambo ya rébellion et puis yoka phrase na ye esika na moni ba congolais basa na moni congolais za on est toza suna ba congolais biso to yebaki te olobi ke na ksori na nanga pesi ngai contrat apesi ngai pena accord bango ba signaki na Félix pona na zawa na tomboki ba ex phase nyoso basa sima na ngai bokomona ngai lisusu te mikolo ekoya bokomona ngai mbala moko na rébellion mbala moko na ba ex phase bokomona ki nezopela na quelques kilomètres kota na Kisasa papa nous avons beaucoup de problèmes ce qui ba Félix bazo makama mboko lokola maseki bayiba que c'est un problème Christian Malanga wana kufa pona ba déclaration so ka somona lokola aze épargné amekano ko tchali connecter ça un jour à comprendre que a aucun na ba manière mususu donc c'était ba revenga benga bango na zakolo bano kala jeno na liaka banye na ngola na zakolo ba tant na zakolo makamona censurer place na ba droite à la biso ba zakolo ba kaka to lo ba bongo lo bata c'est les alors les ba matière fécale Michael Frécal il va tasser les unes tant na zakolo makamona même so même boke tu vois à l'époque na so que mutu wana na yebi ye ko le kabino yo yebaki depuis bangola mais na lo makamona so telle image na 2016 2017 je n'entends pas dire pour na que asa aventuré les gens n'ont pas crié mais les lots on doit comprendre que ça bongo phrase c'est yo rebelle et puis yo ka phrase naie donc ce qui toza batamayele papa yo ndi bien na France un rebelle o yaza ndenge ya lobi aza rebelle mais pour na musicien songolo mutabengi ngai ne na tiki rébellion na ba pays eza organisé au fond déjà musicien wana anatana mission on a un passeport diplomatique aza un ambassadeur yo lobi ko na contact na batute yo se rebelle déjà osa ko contact na ndengeni attention sur le que la mamsu muta bato ba problème sans le savoir parce que moko est organisé faut pas interpeller oh mais muto abimi rebelle pona ba pesa ka beda shu immeuble wana ya OZRT ya habitant pendant 30 ans ni ya frustration wana ndi ya communauté ya communauté pona Congo balobaki azana babato so mona bato na ye mais faut tout nawa yambo mutalobaki ala ba bato de pêche tika bata fa na ye ouais bata fa na nya zaika victime ayebaki mutu wana te donc déjà ça ne l'autre côté biloko andengona siko ta yo zo loba lelo boyeke musicien tel muta bengi ngai po natika rébellion donc boza en connivence pour rébellion pour ça la faut ça na barrière il faut ça na armement il faut ça na balier il faut ça tout un service va ça la rebelle tout na nanga zaka nanga ndebo mona te bozu mona arsenal nanga za nango ya communication makambe belé siko ta yo zo koti sa artiste moko oyo pe oyebike mara musu ko yele mabe un jour mon cité comme on est tranquillement cela veut dire quoi mais cité comme on est en bien parce que non, ça c'est pas bien. Non. Boto sala boy. Ce qui est le rébellion et Simbaki et qui a commis na Kisasa. Camarade non ngaza na. Moni, ce qui rébellion et Simbaki. Ninga le camarade nanga muta bengi ngai ya nanga bengi ngai pour ça ambassadeur. Ce qui est le komaki na Kisasa. Ya no ngaza na. Alinga bénéficier mamusu na ba privilège wana. Il faut raisonner aussi de l'autre côté. Donc, aye ko exposer ba tout gratuitement comme ça parce que ça na ba po. Ce qui na Kisasa même na télé na ni mo ba malade des na télé. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout ça na ba problème ya sérieux de konanga ba toazo kufa en attendant. On peut accepter un aventurier comme ça télé na télévision abanda ko lo makamba ya bakambe belé. Aye na moni le même aventurier azo traité eso aza Mario aza boy non eso zo mona wana poka ka poto omoni so bazo bundela bato on azo regretter fallait Lumumba kufate aboko la bana nae na regretter faut c'est normal mais ok on va bonne okomi on ndeni ta place to na place donc oyi ba congolais ne natali bango lelo donc fallait Lumumba kufa na été Luma fala boko la bana nae bato bata okufela te omoni même Laurent Désiré Kabila so ka vandaki pena tali Congo akokufela bato te même malanga so bala musi bango lelo batala Congo bi to sala guerre fa to boko la biso to boko la bana biso na fa parce que ba congolais baza batande ngona te ce sont des gens mal à la tête oso comprendre muto oso finga Mario asananda ngala ke n'est pas Eunice Band pour information Eunice Band azananda kunaye et so pas azananda kunaye
et so somanda kuna poto atikela moi sino basala divorce à liboso na mwana mbala beta kabali d'abord ça divorce mamsu omoni tellement batu ba yaka ko présenter mboka ba yaka bundela mboka barrière musu moi muteko lo bango na télévision ça tika ngata na lo babonda parce que et ça gêne trop excusez-moi so eza privé mais on en parle parce que comme mono pe tanga c'est pas bon ya ko lo bloka intérêt na yo za nini siko tango ye wana ozokumisa wayambo siko olingo panza oyesu na mido lokole simbi kuna te olingo ya lisuna je wana ya ba musicien o panza ba diviser pour mieux régner otanga boketu na ndenga malamu détruire ya so non d'abord ozo détruire so ozo détruire boketu parce que tango ozotanga koma boketu en bien ozo besoin ba finga ye parce que tango ozo lo kaso ba mbongo na benga kaye mwasi na ya lingaka balinga ba solana artiste moko boye kutu tozaki to solana mwasi na ye au moins te ko opesi piste batuba o tozana en bonne tozana e bien tozo solo chaque jour et puis et bana ne kutu bayaki na matanga na tozaki na bango ozo la kisa déjà na mokili par rapport à ndenge olobaka mabe oyo pesa na ba mosiko so lobi ozo lokola bozo continuer dilwana or batu balingaki amote parce que bébé saki makambebele voilà encore les gens comme ça so batu za maile te bakokota na baje wana et ça qui est une petite parenthèse moi je crois muta to kolo makamu na yete so to lo azana onani azana moi au fait pourquoi on évoque qui parce que lorsqu'on parle de rébellion ezara substantif ezara mot mais quand il y a des conséquences belé par la rébellion il y a des on sous-entend ba mort et na kati ba dommage collatéraux ça ba congolais le rôle biso mais oui ba bandi ko kufa depuis combien d'années ba kufa ça dit il y a pas qui na lisolo la rébellion nga derrière lui j'ai na moni suite nango non mais papa na yebi ete ke poza ki muta malonga batu ba yebi o mai na ngola to viva wana to nali ko tanga ba kombo ba congolais to bataki ba mbongo ya solo ba se belé ba congolais na boy na tanga ba kombo na bango na tanga ba oyo mingi to fana bango to lia to mela mais ba laki belé ba ve na ngana ni mavanga ba laki belé mais oyo wana to zolo ba zaki na ngobongo te mais alors makamba sam tito apesa sam tito boya bi opesa ngama mukoni donc ce sont déjà au moins tango mutazolo les colons na ngoso baza ma il faut tala ke Congo zo mérité ya ngote to ça na ba passer belé mon frère Kourezate Maezate Kuluna zo bas sont pleins makamba parce que oyo tala so mutu moko linga sala eloko moko linga sala base moko boye ya to kasonde makamba batazo kufeza ya solo ça avec beaucoup de facilité parce que a chef téléphone na ye aza l'aise il fallait tout na Christian Malanga mamsuma amona ngoma seki yo kanisi nenga lobi ndengo wana Tshisekedi akoko limbi ça y est nandi pété mais ba service Tshisekedi à ça Congo Tshisekedi c'est pas lui le Congo hein a représenter le Congo momentanément mais c'est pas lui le Congo est abiso nyonso to ko sepana ba déclaration ndengo dans les jours qui viennent non et ça biloko mo eza na place il faut battre les mélanges avec dernière énergie merci matable na to banana point wana to évoquer ma mort au deuxième point mais lelo les solo il y a révision constitutionnelle et zo battre son plein alors ma question est de savoir la constitution au deux ans actuellement depuis et ça là qui et les cas par et les cas et passe par comment on appelle et passe par référendum tout le monde à l'époque référendum et ça là na Congo tout le monde a commis à l'époque UDP ça en opposition force vive et belé télémela ngo belé télémela constitution au actuelle parce que et ça là qui taillé sur mesure au profit à Kabila notamment pena avantage belé na kati la même constitution est avancée les lots Félix Tshisekedi comme président de la République a coûté même constitution idée ya ko modifier yango to ya ko bouger quelques articles la kati ne pense pas que ils appellent bénéfique parce que marambo auto déploraka au lieu de continuer nango to réviser nango non je crois que batufuba za la maile na likambo est-ce que tozo réviser tozo changer tozo modifier révision constitutionnelle la révision des arabongote batu sakande ba article au fait moi wana existera nango même na kata constitution mais ozo réviser article nini parce que dans un article est belé la constitution siko yoso au fait Félix Tshisekedi loko moko omoni batu tellement ba jale lo baza est belé batu ozo sans atika ina 3 ans ya pamba 3 ans siko yoko ngosa la révision la constitution dans 3 ans pour osa neti nini parce que ndenge batu ozo mona eza lokola parce que na 2017 yemoka lobaki yo Kabila ba nini wana ezali Ozolingo touché constitution politique à la maréchal au vendre éternellement au déverrouiller article 280 quelques alobaki wana c'est lui qui parlait tant dans une opposition Ezaki article bien pour lui Ezaki bien article wana donc les wana tant que yazako lobela Félix nengwana Kabila nengwana Ezaki bien même ndenge il le pas na étant batozolo baboya moni ngo sumabe azu batu moko bazama yele mukie batu mo bazota l'avenir au fait ngana zolo banoboy bande ko constitution na roya nazo ya malembe. Est-ce que tu as changé la constitution
est-ce que tu as modifié la constitution, est-ce que tu as touché l'article nini. Félix Tshisekedi na ba gouvernement so baza mayele basala kaboy même on a poto sala maka bozu article oyo bino bolingi bo simba oyo bino bolingi bo toucher boluki ba vrai constitutionniste wana. Mais justement c'est ça la démarche. Mais à ça il y a monté mon balo toujours changer à lobby mais il aime dans ça la terre. Mais il y a des juristes qui vont le faire. D'ailleurs moi na kango wana ya azana droit ko lo makamona te. Il faut tika bato basala ko ba constitutionniste bazalite. Si. Il faut voir par exemple aux yeux article 10, article 17, aux yeux article 20, aux yeux article 30, aux yeux article 40. Yango de to modifier. Bo si article wana bo pesi ba constitutionnaliste wana ba vandi pena article 10 congolais mobimba moko lobi na toza na 4 langues. Moko lobi na Kiswahili, moko lobi na Lingala, moko lobi na français, moko lobi na nini na monoko wana. 10 elingolo ba nini. 10 obiso to linto simba elobi ke par exemple, mabele na biso en cas de conflit na ba voisin, toza na droit ko pesa o mabele. Ah, elobi ne boy, te wana fobo simba, wana fobo longola, kitoko. Voilà l'explication ils ont manqué ba congolais parce que congolais lingi explication to moni même nzambo asala lola na moyo. O biso ko pour to tuna nzambe te na Sodome na Noé wana. Soko tuni nzambe pour na chaki mai. Yo nzamba bolingo motie mai na delish pour nani so nzamba bandiko expliquer pour ene chaka mai wana aussi nzambo chaka mukie bato pena falo chia bangata 180 jours ambula parce que to yoka explication nzambe te nzamba chas na Sodome na Gomora tumba mokili mais to tuna tout le monde kan nzamba mawa pena que dosiki sa mokili boy mais aujourd'hui so to interroger nzambe pourquoi tumba ka bato so ka emission no ba crime na makamba sala binza moto oneza ki mukie bato na fa bazika bien pependa. On continue. Ouais. On continue. Là, quand tu as fini, on a vu qu'on a dispersé. Est-ce que les autres engagé des débats sur la médecine, par exemple, opération à cœur ouvert? Les Arabes experts ne peuvent pas aller solo. C'est-à-dire que non, pour qu'on fasse la montée, ma doctrine écoute tout en épire, mais qu'est-ce qui fait que les lois, lorsqu'il s'agit de parler de la Constitution, même les profanes veulent parler de la Constitution, alors que ces profanes maîtrisent moins même la Constitution. Non, dernière fois, Constitution n'a pas RDC. Dernière fois, on attend tous les jours. D'ailleurs, sur le bino, on les a sonnés. Parce que c'est lui qui est censé dire la Constitution, c'est l'aventurier Mbata. Tala makamazolo ba na télévision. Est-ce qu'il y a un questionnaire ça ko lo na télévision? On soit engagé mboka. Attention. Tout le monde face en aider sur la Constitution. Nul n'est censé oublier la loi. Tout le monde. Tika na yebisa yo. Bato ko tia muté ba ngoni ba ko expliquer biso mieux. Bambata a commis mutajalelo. Pour lui, dans le coup la bazade a pouvoir adopter la lobité. Or mboka ba envisage dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aussi deuxième par exemple l'article par exemple 17 elobi nini 17 elobi ancien président ko Zambongo ebele ndengona te total majoration eleki ebele pona nia ke Zambongo ebele boy te to diminuer ngo to tie boy expliquer peuple nyo soit au courant parce que bino bo za spécialiste to tie article 20 par exemple article 20 elobi que ancien premier ministre bazana droit chaque 5 ans faut jipasika la dotation. La dotation, il habité l'équipe belé, n'a pas beaucoup monsieur ça boité. Était tout le Rolango par exemple. Nini, monsieur Lobi nini. Non double nationalité totale, bon ça sert à rien. Et ça n'a double nationalité, ça m'a gravité. On met sur les champs. On se compare. Monsieur Tika les années. Côté to côté c'est d'accord côté à présidence de la République. 2 mandats il y a 5 ans et puis tour mi balé il y a élection. Point barre. Et puis ngala ko senga kutu ta ba ko toucher makambu ya nini ya résidé à Basile makambu catholique ko tarissé ma église réveillé bazongi sango na ministère intérieur parce que l'église c'est ça la bordel koto yo baba kimbangu baloba koto ba église réveillé loba koto yo baba catholique baloba tozo yi batembo ke ndengeni na France a basala séparation on a des pouvoirs ba mona ke église zo c'est géré mingi na makamba catholique na makamba pouvoir yango ba séparer ki yango église etika la kosala makamba Yesu Christ makamba bokonza likolo botika makamba mibeko a César etika la César ba dissocier on ngona mon frère ekozala bien mais tant que vous expliquez biso rien vous dites rien bolobi ka beaucoup changer il y a toujours bitumbe kozala pe ya niveau makasi cette fois-ci parce que mutu le ko la bo expliquer biso le ko bo simbaté donc bolingo ko sabat bo simba bo kebo alors ce qui bo expliquer ba tout bien c'est mais ça ba commission au bazar chargé il y a rédaction il y a nouvelle constitution mais certainement elle réussit la kuna to qui n'est pas qu'un référendum on a des représentants au bazar l'Assemblée nationale et il faut qu'on a des chambres il y a parlement tout au zongi kuna donc quel référendum l'Assemblée nationale ba tona bazar ba nommer ba on nommer au monité type mo ka bimi on a kota on a pas la question mais on a sorcier ils sont bien sorcier prix Nobel a encouragé autorité morale va encourager. Puis tu on a continué. Dans l'assemblée solo ba yango wana. Il va faille hein.
Et ça faillité. Déjà, tant que c'est Kagame, mais ceux qui pour le bien infiltration, tout ça que petit ou un député on a zala qui kamikaze, n'a la ligne arabique en assemblée on. Et boye bien salanine. Oh, c'est la deuxième fois. Na l'action na mémoire ngana refia ka tant que Félix Azaro ça la campagne bazoka mwana mwa katake sukibo tu te souviens na est kuna na kisangani ba yele mwana mususu batiko kuna mwana wana kati Félix acha mutubo 200 kwataka kokovo ba yeko tima ke mwana na zaye mokote parce que eza yete donc deuxième effet bozo mona monde ka bota la oyo mais bofo boye ba pendant 6 ans au mwana na saye na kati assemblée azako sala nini azaki na mesh na banani na pesi courage akokota wana parce que ba député bazaka 50 na yo bazaka soki 500 alors 500 comme 513 là excédent 13 siko 13 wana banani 13 on les mingi ba ancien premier ministre ba ancien président ya institution tout ça bango fuba ke na ko au moins makana soloba soki Félix ayoki biso to soloba libanda parce que ba discuter aka na adversaire ba discuter aka na muto aza contraire na vie na yo ba discuter na camarade na bato ba kumisa yo te soki ba expliquer biso bien même 13 personnes faut ba longwa mais il manque d'explication à ça biso ke tozo simba ngo pona ba saka ba yeba ti bana moko bazana mayele mukie na limiter subwa wana bana wana ba gili ba yoka so ba monyere ba kaka tozo changer poto ume na pouvoir to fande éternellement langage na ngona congolais na akolingango alors OK ça ngo makambo ko ça ngo simple à compréhension mais le ko la ba explique ba to tchaki moteur ba expliquer biso bango ba komi na ba bolole donc nazo yebate oyebi ndeko nango zolandanga komelanga na se na réponse à likambo pona yebi ke bato bafinga bato aloba bafinga nga mingi baza bato ba mayele te nga eza pasi po ba professeur batamayele bafinga ngo baloba mabe nanga parce que bato na bango mboka moko to sala moto kanisa ndenge moso monika muta fingi nga na commentaire lobi boy c'est que muta na tala ka na finga ora na tala ta za soba ye faza la ka bongo na lobi na yo boy matope bato bavanda ndeko zolanda nga répondre nga na commentaire bato bavanda kina papa na biso Mobutu pendant 32 ans tango bana bango batuni bango tango passe comme kota na mboka matope tango bana batuni bango ah papa bongo 32 ans bo vandaki bo salaki nini kasi po bolongo na passe wana réponse ezalaki nini ba ko na biso ba négociation azaki na réponse te tu es d'accord avec moi que réponse ezalaki te bon c'est pareil sikoyo basangi na réponse te mais ba souffraki tozu sous 18 ans ya Kabila soko tuni ba congolais wana ah bongo 18 ans ngobino okangaki motema ndenge nini bo souffrir passe ya boye bo salaki nini batata na wazana réponse akopesa bakoko na bango te lelo ndengo zolanda nga congolais ozolo ba nyoso ozolo ba ya pouvoir makamyo sous c'est bien mais mukolo bana ya bana ba kotuna ah bongo tamba da ko sala makamyo nyoso tu bino ba congolais bo salaki nini to salaki incapable de réagir incapable de faire quelque chose incapable de bouger des lignes donc ba koko na biso bazo yende ba ko zasu na sort oyo parce que nous on n'a pas préparé France au monde bazana déjà na réserve tina ba 50 ans États-Unis coup ba 100 ans ba yebi ndenge mokile kokende mais biso pas même ba préférence ya exacte donc ce qui ba sela ngona forme wana ça pouvait être passable mais ce qui ba kena ngonde tozo kena ngo sans explication ka tozo sala bo ba tie ba charlatan wana ba vani pe liboso ba ganga ka boy na yeso to za na problème seko même Félix akoki masa avant mandat parce que mutolinga ondimanga ozalate où l'opposition lelo opposition ni Martin Fayulu azawa pi Moïse Katumbi azawa pi Matata Ponyo azawa pi Lisanga Bonganga azawa pi société civile azawa pi parce que opposition ça na rôle et ça la contrepoids c'est biso to lo matin que congolais parce que le Congo c'est la meilleure patrie biso tout on a il y a aucun congolais za likolo ya muninga l'institution quand même dirigé biso mais ba opposant au bazar déclaré officiellement c'est quoi le rôle actuel opposant voilà opposant oh tangi ba opposant ba opposant na tangi pardon oui bon opposant par rapport à ni batu bakufi na prison opposant mo ka tuitagite soko zo opposant et ça pour na koloba ba méfait au pouvoir les autres sala que bazana incapacité nango si moi j'arrive au pouvoir je vais faire ceci nazana plan boy c'est ça l'opposition non tout le monde a mon poto au monde a raté ce qui Macron a quitté Jean-Luc Mélenchon a proposé au Rosal à quitté mais justement critiquer c'est bien mais critiquer sans proposer c'est la mauvaise foi mais il faut pas proposer au yoka pe les problèmes za ba yoka baza kuna ba yoka kate bango pona bango Félix ou rien mais boko kene ndenge ni tala lokola Moïse Katumbi par exemple namoni alinga bongisa piste moko ya nini ya soki piste moko ya na kuna balobi kalinga préparer piste na pour rébellion kota mais atana faut batika piste za la ndenge wana est-ce que c'est normal yo kanisi ba société tout monde aka wana mboko et ça société privée mais ba péage donc c'est privé ndenge nini moi na zaki na Sénat OK na Sénat nani qui encore Sama Lukombe azo ba chinois moko asala société na ya forage ya nini fourrière soko on a parlé du peuple soko garé kaka on a parlé du peuple soko moni camion moko la police eko zoyo wana ba tia logo la police ya Sama Lukombe acha ba chinois liboso un premier ministre qui n'a rien fait
mais à la société il y a n'engagé privé. Voilà les premiers ministres autour de Bangoana. Donc c'est déjà un problème. Bah opposant les autres n'ont opposant. Nina loba kino ake ndeko Fayulu aux États-Unis. Zonga na kisasa ça la conférence de presse. Loba makambo uto sala batu ba relé yango. Te fuba yo yambangai. Nazana makambo ngo boko bomisa batu pamba. Batu ba kufa. Yebisanga na meeting ono yoka gini. Yo za muto journaliste investi. Yoka gini na meeting alo baki. Donc soko yo soka sande ko bomisa batu na balaba le belé ne yango politique te. Où est le fait? Jibé le fait, fallait ça la faire à ça la rango. Il y a un politique à spectacle, on a la politique est ça makamususu. Il faut avoir des bonnes idées, cap, aux autres fixer cap, aux autres tchabena biloko ba exacte bango yosu. Obenga politicien de. Il y a un moni Félix obenga bango ba politicien nzala. Ba politicien nzala. Mais pourquoi ba Négobeli se sentir choqué ceux qui yo poso après que ça ba politicien nzala. Pourquoi ba Négobeli la position va se sentir choqué? Non, faut en élégance, il y a parole, faut en élégance, il y a parole pour nous tenir pour nos politiciens. Parce que ce qu'on lobby makambanzala Félix Moutaliboso a une opposition nzala. Pour Félix avant comme on a pouvoir tant batuna qui est au vivant ndengeni. Alors ba kinga na vivant na mbonga mwasi na na top Congo. Mwasi na zaki aide filmer na Bruxelles. Tango wana Fayulu asala na mobiloi. Oui bit. Asaka na mobilo azaki banquier wana mutabambisi wana kuna na pesa nani mwilato wana nani Moïse Katumbi azaki de na mbongo commerçant voilà ese lero wana nani oyo mususu wa mususu da mutumba poso wana nani Premier ministre nani oyo muzito azaka na mbongo c'est ye na moyo ondia azaka na mbongo te bato nyoso zo finga wana la plupart muzito azaka na ministère budget déjà asala déjà azaki dans le ministère budget ouais sikoyo omoni élégance wana po bango ba tangu bango bazaki na pouvoir ba finga ye bongo te et puis président finga raté président bandi déjà ba kombantaba ba nyangala kata opposant ya nzala phrase wana na opposant Félix aza président ya balabala ya limité tsuboate ya balabala na akoma déjà azo engagé république soko ya baraté yango mona zolo ba il est président de tout chef de tout en définitive responsable de rien il est président de tout oui tapis rouge kitoko responsable mais président de tout chef de tout mais en définitive responsable de rien il faut en élégance ya parole pour na face na bande kona pour le bakoko gouverner pe to yebite ironie à sort ezali qui pouvait croire que na baboti ya mbula Kabila fils akoko mela biso 18 ans na pouvoir qui croyait que ye ne to zakine na Bruxelles là akoko ma le place akomiana de boudimbu tout consort là la vie est compliquée il faut en élégance ya koloba na pour opesa omoni effet ya koloba bongo batwana ya limete babaluba batalimete bande ko babaluki ka ndenge moko batanzala bato pasi or tu ne peux pas dire un opposant comme ça ya pasi baloba bongo te faut en élégance balobaka boye pas ako s'adresser plus na Franck Diongo nenga ke makamuna na makamba rébellion kuna balobaka boye to ya ko sa l'opposition na mboka ba opposant nazana force na mona ngo sur le terrain na lingite boke no sala ba alliance na batu musu pour na ko détruire mboka po bino boza ba opposant voilà la parole les gars mais banzala batu anzala ba kokite non wana eza yango moni na songa ka phrase moko Rubero aloba bato nyosu bazaka na ba parti politique ozu IDPS PPRD Palou, INC, Basaba, il est très politique. Bah, il est un parti politique. Et les gars, donc, je crois que l'opposant n'a pas rappelé l'autre côté. De toutes les façons, tous les amis opposition parce que le peuple il est abandonné d'eux-mêmes. Mais il y a opposition à l'obaraté, mais ceux qui ont pouvoir, bah, il est. Mais on a incendie, ça la magie n'est pas de pompier. Ceux déjà pompier, bah, comme au niveau incendie, mais. Basangi secours ba pompier so boni petit citoyen ba petit peuple Matope oza grand journaliste ba landa ko partout ozo porter parole publique il y a des mots oyo so zo ba na passe ba congolais et ça le zo ba ki ça passe le ko la passe oyebi ke na type ka wana to sito zo problème ko ezala ka wana comment ekwegi hier oyebi na yebi ko na zo na okende to zo déjà problème na type ka wana o se souvenir voilà ba maman na biso baza ko teka serana ba pomme de terre za ko te ba kisangani ba madese zo uta goma ba misune za ko te zo te to so mango na type ka wana ironie du sort bato akufa na niveau mo ya kosakana te mais lelo na mboka lokola Congo tozo zanga camion ya anti incendie ngana za na domaine anti incendie mon domaine na yo pour domaine ya anti incendie na yo ki pasi yo kana no bango muta kufite oh muta kufate ndenge ni mais eleki de remite bazo benda ba riso na maboko na kata moto boy mboka lokola Congo esika bazo détourner ba millions ba milliards caméra zo ya 100 jours na ya vandi azongi ministre économie président assemblée oh mususu ouais ba forage wana la lampadaire papa wana ni qui encore le muibi
Nicolas Kazadi. Kazadi qui m'a dit livré dans justice avec justice ça papa Lokuta Akimate président côté la guerre déjà papa yokana le président de la République il y a zakaba rétrocommission botikaye caméra kozonga kozala donc yesa ko favoriser miyibi yango nazo zonga na ebisa yo boy incendie ya boy ndenge salami bato wili bakongo aza na mbongo ya nini ya biso ya rentrée scolaire ya gratuité ya enseignement oyo muso aza na mbongo ya nini ya ram aza nango sans compter Yuma aza na mbongo Albert Yuma sans compter mbongo bazozo ya 500 ya go pass mais baza incapable ya kosomba même camion ya anti incendie et puis hélicoptère aux hélicoptère ya ancien modèle net na risi ba tchaka ngona ba musée même en France la musée po bana ba ya kotanga ke bundaka ba guerre 45 bango ba sombi ba tchango couleur yango zo ngona est-ce que hélicoptère ko ya ka bongo boisa ça ba battre ngo c'est déjà l'ancien si ko tala ba dégâts causés na zo mona même na domaine nga anti incendie mutakwei aziki poso mutaziki koziki za na premier degré deuxième degré troisième degré aza wana comme déjà fragile vulnérable na nenga aziki déjà wana bazo bende lisusu na makona maboko abandi ko kolota akoma kolota mokongo na ye na tarmac wana na ba poso elongo ke ndenga ziki bolongoli yango lisusu bozo spérer na moto wana bo sauver ndengeni bato bazo ya kozwa d'ailleurs bazo bende na boye ba ibina no ko tia mutu même na position ya sécurité te pour malgré ziki me fait dans la position de sécurité paix ma case à la tibo de la sécurité mais on est formé pour ça mais mbongo bazo il y a une formation pour ça on est formé pour oza d'accord ko yiba mbongo za na formation te ba yiba zéro trou mbongo kombe bimaki lelo so okena kisasa wana kabasele na kabasele Daniel Bumba mutu na yoti tozo zela ya loba ya kozwa solution tozo zela zo solution pour que ça c'est komika so mbule beti boy Daniel Bumba soki ka mai soki mbule beti boy Daniel Bumba soki mbule beti boy Daniel Bumba do mikolo ye na ye atutala aye na landaki mama yele ti bango ça c'est bonga na moti bonga mama yele landaki na émission nani ya Jean-Marie Kasamba batuke ba question ndenga zo ba verbalement ce que quand il y a une application de bien mais voilà ba discute tout le monde ngo déjà to yoka ngo déjà belé et puis ba bisinga za mona ngasani pa utela ngasani côté na biso te kokoba on a za côté masina te na kingasani na venini juste na principal kaka siko yo ngana yego yeba partir parce que na pesi mettre chala kombo te be na kisasa donc na moboma omoni soko leki pa ba Daniel Bumba opusa no komi na kwe et pas ba Rimagie parce que na bar o Rimagie ka moko kaka moko mona wana elifeta papa mona ngabande ko nga wana kingasani ozo comprendre donc to lo ba ningona mais to ko sala nini eloko wana kwei papa ata secours moko ezate ate le côté obika ngolé c'est ki biso mabe so kwei ki na zigida parce bateka ba yo que zigida et beaucoup ya na immeuble intelligent que no ko ya na assemblée nationale ndenge za la bien qui toko mais basi la kuna maluka mbasa ko bima ou bien na Sénat donc déjà tango kaka nani Angola télévision sekiabi ne loko boye pona ko bomo ko kate babo mango na moto ozomona sito kele makamususu don mawa mingi même ba Zimbabwe bazo sekabiso ya ko sakana te omoni Museveni na président de la République ba kotana hier au sortir nango y a rien à filtrer jusque là non c'est même ngala ngasko na monaki na bibo Museveni na za pa bato ba oksa pe Congo passe te muta ya bemba ngala occasion na bingala zongi na lobambuto baki même s'il faut négocier avec le diable pour l'intérêt des arts il faut négocier ouais omoni ngote il y a que kuna pona ba intérêt ya ba congolais ta ke pona ba intérêt na yemoko en fait il y a que des problèmes kuna parce que biso omoni malamu na ngo ezali biso to bato baza kuna ba pesa biso ba information bio accueillir d'abord ba solana ye pona ba mboko eza pembeni wana o eza contrôlé par Uganda ekweyate ndelo ya keli boso yango wana mais en contrepartie nango e ba mbina na bango bazana biso to sali lukuta bona ne bazo ko biso na ki conjointement pour to ake ba rebelle ko ba boito dona ese ba osili sangana na bango lukuta yo zo ba bongo mena Teresa bongo te posoki ba sangana na biso pourquoi que ndelo ba ake so na bango isusu donc ake ko senga bango au détriment nango il faut pesa bango neka za ba mine ba carrière neka za la kaka de yo kasko communication ki sasa o akende kuna pa que no senga nzela basala nzela moko uti kuna ti et c'est pour na ko sala nzela faut président de la République akende kuna ministre o pena de titel pour na ko sala mamanzela senga président de la République mais non je crois que nous voyage wana za nango ya ye moko d'affaires nenga mesana ya zo tambola o bi que Félix Tshisekedi mo comme si to sud lobi ka zaki président Congo te aboui bité bozaki na chilombo nga batute et puis comme comme ça bité na zaki équipe nationale na beta na capitaine équipe nationale parce que yo ndé tous sur les kele na mobulu imbattable toujours les Londés sur la bouée, le 30 octobre 2024, donc le 30 octobre 1974, 74 pour les Belges, le 30 octobre 2024, ça fait 50 ans.
Rumble in the Jungle, l'impression a prononcé en bien. Mohamed Ali, na Foreman, George Foreman, Babundaka, na stade Tata Raphaël, na stade du 20 mai à l'époque, 50 ans les loups. Na moni ba presse internationale, bazo lobelango, partout ba lobelango. Et Nathalie presse na biso mort, Nathalie na mort la biso place événement salamaka, silence radio. Mais na yebisio tozana problème série ya sport na mboka na biso. Domaine na ngai ya bitumba ya kosakana ta una lobaka na sa domo zo s'attaquer, et ça jalousie, et ça haine. Or tant que tu n'as pas de makambo, tant qu'on a pas de makambo, c'est tout le bâté. Normalement, 50 ans, tout le monde entier n'a célébré les camarades de la forêt. Tous les continents du monde entier, les yeux étaient braqués sur les Zaïre, anciens Zaïre. Déjà, ça fier pour la fierté pour Nabiso. Il y a une lumière, mon bout de Biso, moi, ce qu'on va coller makambo, salini. Silence radio. Place où on a Mohamed Ali Azalagi na vestiaire, comment on sumbane, comment on se côté, banane, ba yécoute, batale, sikana, moi, ba côté, on était parce que ba bossana. Film, écoute, il y a Will Smith. Ouais, c'est vrai qu'il y a hommage à Mohamed Ali. Il y a combat. Il fallait pas tourner normalement dans la stade du 20 mai. Mais il y a tourner dans Zimbabwe. Voilà. You can see ça pour la sérieux. Tous attendent le logo monte cause la boutique à la cosa le c'est historique. On va pas visiter là-bas qui n'attend un pèlerinage. Mboka Congo. Mais bon, il y a que influence ni box wana tant Mohamed Ali qui na 74 le logo ni Congo mo mezaki ya box. Punching ball moi zara na Funa. Foreman na s'entraîner wana. Ngaku na zo sasa. Le punching ball moi zara wana. Et babi Foreman na betara a. Ngaku na zo ki sasa ko na ring wana tato zaka na kisasa à l'époque. Oya ali mpoza ika yango mtetika laka. Na bunda na ngo avala longa kisasa. Mais comment qui déjà mitraille ko saka na te. Donc moi je crois que eza soni mais likolo ya sport wana tozala ndeko na biso lokola bakole. Tani na kondibo kasi ki pona bitumba ba to bundane ba choisi matata lobaka ocha 100,000 aya ocha 1 million pardon fashion fachambo toka taraba de bango tani na kondi papa na tala na gi na 130 kg tala tani na kititi na komi na ba 97 96 wana donc apona makambo wana mais ba kole de grandes surprises champion na tremple na ye akisa la bar bande ko na ngai to lo banandenga mabete mutombo dikembe azaki basketteur à sali hôpital mais bakolo a zumbon a kesa la bar rata on kesa la bar bakolo zo landanga place landanga un champion ça la kaboy banda Mark Tyson tozuba Lewis tozuba Douglas tozuba Foreman wana ba ancien tozuba même ba jeune lo ba Francis Ngannou ba Joshua o mususu Floyd mais est-ce que ako bulata sala nganda na mboka na ye nganda et puis il musicien belé ba yena nganda non bakolo ça les rêves moko na vie sans vision champion ça la nganda te parce que nganda za pona ko dépraver ba mers ba to ko mela wana basi ndunga ba ko yana mopone ko koma wana lo ba bundu ya pasoli ba faire yo mokolo champion ko beta ba nakata bar wana lo bi bongo il faut lo ba pe que ya sali bongo apesi pe emploi te emploi à part te ça la ba to ba sala wana ba pe salaire ba sa ba famille na bango au monde na linga te bon encourager les mal au tout linga makamba sport tout ni ozulo ba ngapi na zo na ori bongo tika na makamuna ngai ngapi na lo bi nga asali ba emploi ko mama kalunga muta théâtre masali école ndengeni ce qui n'est pas interdit et permis kalunga sali école c'est bien merci est-ce bozio kalunga za nango maman wana théâtre je la sali en passant nenga juste ça c'est ko sala école na commune na bana ba otanga moitié prix ba misu ba otanga ofele qu'est-ce qui a empêché na ndeko na ngai bakole asala même école moko ya collège champion bakole ou ata dispensaire moko champion bakole ba to foot ata moitié prix akeko tuna kana ngesika ya utaki kuna atiki ba camarade baza kuna école ba to tanga na mabele boxing club ndenge Francis Ngannou asali na commune nyonso tu ya Cameroun baza na gym na bango ya Francis Ngannou donc ko nde tozana na kisasa wana bana kingasani baza nango masina baza nango matete asali ngo capital mobimba mais c'est ça parce que ozana ba moyen soki ngana zakina ba moyen wana na soki pe 100,000 lokola ye na ko sala barte et ça sonne c'est la honte. Comment yo champion moko sala bar ou lo ko sala ba œuvre moko lukata ba sponsor ya mineno so mati luka ba sponsor ba bon na sala besoin na sala osengi ba etar et pas Félix akopesa yo na ina sala ba complexe moko awa ou bien na ina sala bo pito na opesa ngaka place ngana tonga ba partenaire nga bazali sans vision soki to le voir le bon non bosolo ba boye non mais ba ko la na vision te ko sala bar na bangi afani pe na bar azomo na zomela masanga champion obi ke tamba la kisengo na monde entier ba kamani bazo seka yo meno na mutu ya un champion za na bar mais aza wapi bo tchalongwa na bar akoma ko sala ba hôpital akoma sala ba école wana na combien d'années mamso za sisi box je crois que c'est un conseil na pesier à revoir esika wana ngana lingaka sala dispensaire ou centre nini école moko ya kombo na ya ke sala ngo partout ninga za soka sengi ba mabele ba opesa ye na province union surtout à s'investir wana la prochaine étape bosso za qui est première étape na bandi wana deuxième étape à kene lo mususu na ebi ko fingi na bi to ba premier projet ba ya no bi muta ko bande à étape par étape abandi déjà celui muta bandi
déjà la kisi place ya sukeli parce que maman kalunga pa ko banana bar mutombo dike mako banda pe no pitata bandi na bar mais babandaka na bar te bar eza biloko kuto ko na makaisa ko na bar te po nazo pesa kama maman kalunga pourquoi sali yango mbongo pesa ya ko bateka mbongo na biso mbongo na mais azo mona grand na mutu yo yebi subvention combien un jour ceux qui mboko ezaki bana bakopesa maman wana. C'est lui qui a mutu longoli kolonga chômage na bar yebi bara kisasa ndenge ezala ozo kende kula mikolo otela ndenge ezala oyebi kutu na loto ozo mwana barumbu oyebi ne babara ne leka bitumbe kolega na chaque jour dans bunda wana basi anduma ko ya wana siko wana no place à champion c'est comme ça ndumba ça lui place à champion kuna ilimbele moi c'est mutu ngai champion Cédric Mbia c'est Darsonic Cédric Mbia Tshisekedi champion to sola gina ya tsenga ba projet bia no kana na mona na mo forme na lingi vimba po so na kiti na bangala na moto wana na sola na beaucoup na shida voilà na pesi mbote Cédric welcome champion mbote moi chopotama le temps projet na ye boyi bangote na dévoiler zakili solo ngana abi moto wana eza cercle bien soli kana beaucoup mestre batu baye ba sponsor baye pour sali bina boxing club botie na ba norme pour encadrer ba jeune belé bazawana na profiter na pesa champion Tramontina mbote belé oya Hélène Kalema champion Tramo ya Ariette Kashinga pardon champion Tramontina oya Ariette Kashinga mbote belé maître Jagger Mulenda wana mokonza Suède papa maître Jagger Mulenda cabine avancée na maman Christelle Kianda masa na zo ya Suède kala mingi te donc Jagger Mulenda et puis par là na profiter na loba gala moko ya catch eza na Grini gala moko ya catch ya munene eza na Grini ko organisé par Dieu Dingwe na Rosalawana Makidiba organisé un grand gala ya catch première fois ba tout bazaka na poto walinga ba mona ndenge na ko tout la bato po ba fait kangala machine de guerre azawana Puma lourd Puma oyo ya bulufa ya matete azali nani so azawana na moni Maurice Loma pa azawana mama manda déjà azali te wana ba petit na pale abe obunda na kin mais awa te to kutana kuna mukolo wana so na promité sama gura na pesi mbo de place azola na charge rando na lobi na yo bango nyoso tu wana ba yebi ki echura omoni ngana za na pasi mona esala ngana c'est normal na mona ke sika oyo ba maître ba commune mususu ba lobaka mabe ba maître na bango te niti ya babandal ya matete mais na chango ndeza ka koloka ba kondi ba sa koloka mais na linga ka bango ka ndengo wana omona ve mutala mukitongo ayebi ne pe yo ya yebi ke tangu makambe zo sala ozaki na mukila nkila mais mona télé na ndolo ba bon je comprends les deux na niveau na ngona je ne peux pas répondre tout le monde parce que si on répond de tout le monde ça devient de tozana catch na Grini na gymnase Briati donc boya kotala ndenge na kobalula ba catcher papa ne na kondaki pona ba kole mais yo oza muta full contact yo muta mabona na sala ba discipline nyoso na mandai ya kosala vient nga mokano saraki azali leo ayimpi azali vient nga lutanda jaguar azali papa yo so banga te lourd pour moi na se papa bokomona batu Puma noir na lobi boya na Grini mukolo wana ko batu bakomona soki bomona na nesikala na zo balola batu te boya mukolo wana bakachero bachela nga munoko wa kolobela nga lero no tongo midi pourquoi baya tokuta na kuna bongo comme ça boko comprendre eza les 30 oyo na Grini les 30 ya 11e mois prochain na Grini na centre je boya wana kacher nyoso amona kaza kacher asepela kamona konde yaza danger aza na technique aza boy mukona nga na osala wana comme ça na koyeba makamanyo sous face à face pe boyeba ke na mona beleki na moko to ya shusha mabele osala pe wana boyeba mukila ngando eza wana bokomona panza libongo ponga na mukila ngando boso nganda binga libongo bato atika la susu merci Mbatable toki na suka me na 5 minutes totikali nango po to kabwana so na tonu yango te bato sali lote to komi na biso pratiquement na suka maintenant pose deux questions au enchaîner nango mbala moko Mbatable toujours Lélo, ça fait plusieurs semaines que tu vas monioter. Tu vas monioter, on a habité des replis stratégiques, les affouts à Mahomet, et tous les années. On a tenu bon parce que ma caméra na combo na yo, na monaki monstre, na on empêche bien des bonnes choses, bien des forces parce que décembre Kalaming était le 14 décembre aux Adidas Arena, monstre Félix Oazé quoi ça qui sorti médiatique au monstre Lobaki, abeta li sur na combo na yo, na jeune frère na biso Migenema et bimsa qui peut combo artiste Kofi Olomide na kati, na moni pe bande ke bête, mais il est intervenant par rapport à ce jeu on a mais yo moko jusque là au vandaki na yo kimia. Alors question na ngezabo. Toujours un moment on réagissait qui était pourquoi parce que au kimaki que bakangi songi tous les la raison pour so yo sali. Non d'ailleurs batu fuba yeba que déjà
ndenge naza na moto ndenge sepelaki naza na sagesse à makasi puis naza na bureau naza na batebele ba conseillanga. Moi je crois que nalobaki phrase moko aw soko moni moto azaka mayela sale oyoki loko lokola ya bien te ko ela ofinga ite bon je comprends ba détracteurs no so akolo bandengo na voilà bato bakolo makamba ndenge eza plus bato oyo na dérange ka bango na makamba église na dérange ka bango na makamba politique na dérange ka bango na makamba social makamba belebele mais bato baza mayele bakolo babongo te bato baza mayele bako comprendre au moni déjà ma essayer que de ndenge kendeli wana naza na biloko nakolo basu makamba belé mais na ndenge toza na niveau yo bato baza mayele ba tirer leçon ba tirer conséquence ba comprendre que non et ça d'abord soni trop makambo toza na mboka eleki oyo na moni tango to benga bato pona mboka bato bayaka te bato basokufa mais na moi likambo na moi na ke congolais na drogue na mutu donc makambo ko tozo mona ke bato tellement oh makambo to bakufandela ngo boyete alors muke toujours un bon masongi songi boy na boye donc tout ça d'ailleurs bato wana babanda kuswana avant biso bato baza mayele bayebi soki to lobi phrase wana mais yo moko za témoin combien de fois ko lo makamba loba te moyebi katinera malobe pa na yo et ça tinera maloba nini te binga la kosa te ngai exacte que to tongaki exacte que ngai ko fi olomide personnellement abenga ngai ayebisa ngai na yebisa yo ayebisa ngai yebisa mutu na yo to kata wana nano siko tanga za ko lo ba yebisa mutu tongaki yo tayebisa ngai na yebisa et puis nga pera kati ba mo na yebisa na quartier là te ngana za musicien abaki ko tanga kombo na yete et ça l'en bien ou en mal abaki ko tanga kombo de fali azo lo makamne tongo midi pourquoi fali za na mutema te les kingo les kiba tunyo surtout na minto aza suivre les guides makao tamba tanga komona za na mutema te ba faire to lo bate tongo midi pourquoi si nous parlons pour Michael Jackson to lo bana ba star belé non c'est pas ça un raisonnement normal mais makamwa to zoloba omoni toko na niveau ya ndenge to zaleli na place to zala kezala makamso talio déjà ba bruti ba koti trop bato baza bata ba sentiment ba koti déjà mi ba yebi makamu susuté mais au likolo nango bato baza mayele ils ont compris quelque chose oyo ngana ko lo basute parce que déjà niveau to comme ezalo kwa na naissance so na bakisi lisusu e ko yebele na niveau mo ya ko sakana te mais je reviendrai na babikole ko ya na ko linga suma kama ngote mais ce qui kaka moko abimi lobi ka moko boye susu tango na ko ya bato ko kompa bien mais c'est que biso nde pena to mona ki makambo ndenge mususu parce que faut ko yeba ke il y a des gens qui aiment déjà vrai ngala za mutute oyo so na okili kama mususu amabe na yebite soki ko yebisa muto nga na lingi obe muto to zalaka ne bien na likambo na yoki yango na ndeko ko mabona yebite et puis bato na déjà bandaki déjà les bato azama ba comprendre déjà que banda déjà concert à Fabrigas et bandaki de tango ya salaki martyr na ye alobaki na télévision alobi ke o Fabrigas yozo ke kuna ko sa ne olati ba dolce kabara no bokero la lona ndako est-ce que muto alobaki France ezaki ngai tango Fabrigas alobaki on a TV abengaki monstre ça c'était moi monstre alobaki on a télévision aux monde donc parce que alobaki on a Fabrigas alobaki on a TV et ça monstre alobaki na télévision. Est-ce qu'il y a un problème? Si le col les a tués, je comprends. Là où j'ai compris maintenant, là où je suis. Mais si on a compris que Lumumba ne fallait pas qu'on fasse un bateau. Lumumba ne fallait pas qu'on fasse. Même il aura désiré Kabila. Il ne fallait pas. Mais malgré ça, malanga. Parce que Congolais, ceux qui les lobent à la moussi Lumumba, tali Congolais dans ma cambo place à Zali, mais c'est dire. Parce que Zali Kamo, Mouto a maillé là, ça comprenait ma camboana. Bon ngai ni naza boso ko mutalo alobi nanga mabele o baba ki tsuka mbo masongi a diviser bato ko lobani dali bato na baza déjà diviser les lotés ba yebi ke ba ebanda les lotés papa naliko ke musika te parce que na yebiso avec la sagesse et puis na ndenge makambe kendeli otali bino mais na yebi ke ngam na lobate ke soki mutakufi soki na kufi ayate ngai te France wana mutalo bango papa wemba Kester tanga lobande ngone za kingate na linga ba kwa moto likolote pona tali saka batu ke na yebi ke même Satan mokola ko bala ko zalaka na batu omoni Satan nenga zaka ba ko benga l'église au nom de Jésus vous avez donc na yebi ba ko même mokolo Satan ko bala Satan bali a ko zaka batu belebe ba ko ba ko voilà OK musika donc na fait raisonner na batu baza mayele ils ont compris bino ce n'est pas que phrase oyo ba yebisi obe phrase oya yoki boy c'est que il y a déjà une goutte d'eau et débordé la vase et c'est là qui déjà doit partir on est tombo qui si makambo wana tu vois donc toko zongela ngo lisusu te bango mbereza ba artiste mboka na biso oya sala ka musana ye bien oya sala ka musana ye mais mutuna mutaza proche na ye ba metro bazo reprocher nga awa lelo ba beta batu na poto apona papa wemba bazali ba beta batu pona wera jibe bazali pona King Kester bazali batu watika na ba trace yoto yoka ba témoignage awa.
et l'équipe phrase moni donc donc je comprends il y a un lobby avec la grande sagesse avec la grande dimension dans un parce que balobaka des grands esprits baso la idéologie les esprits moyens parlent des humains, des personnes, comme ça, des personnes. Les grands esprits parlent des idées. Voilà, nalazasko mutawana. Nalaza grand esprit nazo ba idée ya mboka, makamba social, makamba église neni bazobela. Donc je ne peux pas me rabaisser pour na makamba wana. Soki bango plan na bango ya kolia eza wana. Soki sandwich na bango eza wana ou bien fufu na bango eza wana, balia na bango. Mais moi je suis plus que dans le grand esprit ezo na ba idée. Léon nazako makamba église par exemple. Omonité na ngalie monde ba tche bana ba koteli na quatre église. Na ebisho ba bimi na bana wana plus de 4-5. Yebisanga pasteur na bango zakene na ndako ya kolala. Mais atiki bato l'église. Dis-moi Gaza et Israël autozolo. Est-ce que les gens bazana veillé? Baso bunda contre Gaza, baso bunda contre namuno boki wa bombe na Liban, bakolo Yesu. Ozomona makamazo bakolo Yesu, baso bunda, mais biso te kola l'église, siko neti bana wana basi ba violer bango. Ibi eta ko violer pour na l'église. Mais constamment quand muta mafasa la musala na ye, commencer par fermer kangana no pasteur wana, ba papa wana ba porter pasteur wana plainte. Parce que bana wana tantozolo wana bango que place na bino za église té. Bo fa na bandako, bo bandako samba na bandako bo respecter bango habité, ba pesa bango verser moko, papa no mano bako boa kayo, mais nzamba ko tika yo. Te lukuta, na na biso tatana mano ko boko nzamba tika yo te. Soki na se ya moyo tozana deux bénédictions. Bénédiction ya ba parents na bénédiction ya nzambe. On commence par même Jacob, il a béni d'abord ses enfants. Tant qu'on a Bésaou, non ba béni ko zona bénédiction à Jacob. Même à Abraham, tant azo béni Isaac na Ismaël, c'était d'abord la bénédiction na ye alobali ni pona Ismaël. Okozala grand, okozala fort, mais nation nous sommes qui le côté les médailles. Le totem la musulman te. C'est pas la bénédiction d'Abraham. Isaac, okozala fort, okozala boy na bo onyo solo pona Isaac. Yango toto na ba chrétien te. Mais comment les gens peuvent parce que banana baza bana mikie. Bazo na église par rapport à la kisalo kuta, tande ba ko violer bango. Imagine toi moi na ba violer ndengwana. Akozala place comme le roi na société comme déjà na ba problème. Au nom de quoi? Au nom de l'église. Pasteur alalaki na ndako. Ba bengi na 4 azaki na mwasi na za na zemi mbala mususu a okolisa zemi na ye. Mazu ba esclave moko atini obala la na kata bani. Ozo seka pwani. Baba ndola na bango na l'église. Bazo kolisa zemi ne. Pour moi pasteur azaki na zemi. Tout ça lokola bongo. Sikoyo et au nom de quoi ba cause la violer ndengwana. Nous avons plus de 15 500 églises na Congo mais tout ça na 1500 écoles. Mais ce n'est pas compatible. Dans 10 ans tu remisa plus ba pasteur, ba diacre, ba escroc, ba élite mboka ba kozala te. Yango to tunanga ba opposant ba mais conseiller peut que batunayo de côté de Nilesi audio bimaki aye quand même assez de la hauteur à sengi pardon voilà ça peut côté intervenant qui conseiller bango mi balé bo pesa ngai na pesi question pour un champion bo katelanga parti bo tindelanga walesa na pasteur de Nilesi ba pesa nga na verset biblique sika Paul na Pierre baswanaki ou Jean baswanaki na Tite ou bien l'Ancien Testament ba yebisa ngai basali na nzambe nini baswanaki Bible comment nyo sauter hein comment quotidien te non attention oye comment déjà ça kitoko l'essentiel là ba comment ba mikumi saka kate ba le wapena pa fai na bango parce que moi na Bible mboka moko lokola ai et beta Israël a osaka na te Bible lobate Bible loba mwana mobali moko abalaka moi si moko abalaka na famille na bango siko mobali na kufi balobi zo moi si wana ya zu moi si wana metanga bimi na a échoué contre terre a éjaculé la mabele Bible lobi azo punition Bible bon makamwana te Bible lobi baliambo mabomba te bon makamwana donc ba disciple batikala ko swa na te ba disciple batikala ko bunda te mais ko yebisanga te bazaki na ba divergence te bazaki pe na ba point de vue différent mais batikala ko na télévision te l'église de Dieu et ça makambo to mona spectacle te to livré bokene ko funda ye oya ya sengi muninga pardon c'est sont donc bazana bango ba serviteur de Dieu te parce que ba serviteur de Dieu yango moni église de réveil faut un jour kufa pour ba vanda calme parce que 10 ans papa to zaka na même problème Yesu na Galilée Yesu na Nazareth Lazare kufa ki Lazare c'est quoi qui Yesu qui s'akene na Bethléem tout ça c'est déjà passé. J'ai sali Jeff Fonge. Il est le banzambe et nous sommes les caméras banzambe on les cache. J'ai sali Jeff Fonge na maman Françoise. Na lobi Jeff Fonge, maman Françoise va répondre ngana. Et moi asiporta ka mutora ndengeni. Pour ko uta Jeff Fonge musicien, so otali musicien. Otali na Jeff Fonge ya pasteur. Ce que nous avons dit maman Françoise a combiné ka mutora ndengeni. Pas comme mutu beaucoup différent ko sakanate. Jeff la pesi mbote belé. Donc les églises là ce sont pas des églises. Ce sont des ligablos. Yango preuve nango moni papa kufi mwana zui. Oso comprendre. Si vous avez besoin de automoni ba violer na butu, bon ba pasteur bon bazo violer ba botsa ba bazemi plein non surtout. Mon frère, nous avons mukolo batu ba kolonga na église oyo, mukolo mboke ko telema.
au moins mokolo ba congolais il y a un péché est-ce que l'église il y a un péché bato ba détourner oui parce que détourner kasi bango bazara l'église na bango ba détourner tout bazara l'église moko azake pas mbiye moko azake pas nani ya Moïse Matu soki Moïse Matuta moko azalaka moko bazaka bongo j'ai salé encore Thomas Lokofi mbote belé na maman mifi donc na lobi na yo église mais de ile saloba wat ba pesa bango mbongo pa kabila 1 million pour ça na ngoni pour bayebisaka bato bovanda nzamba kosala botika tout pouvoir établi parmi les hommes vient de Dieu soki nzamba betio na litamo pesa litamo Israël epesi litamo Israël devant Gaza pesi litamo maman n'a pas pasteur à lobby na période de fiançailles moi c'est à qui ko aider mobilité na ndenge ni makele l'effort likambo na ko aider mobilité na ndenge ni par contre sur mobilité pour ça beaucoup qui avancé à plusieurs années sur mobile à honorer ta balioté ça dans faute n'était pas les soumuté non je crois que comme on dit quoi Joël Kabassel comment moi genre non makamba lobby a maîtriser en bien té fiançailles d'abord c'est quoi autour de la Bible tout na droit droit na droit n'est pas définition on a quoi de la famille les fiançailles au pluriel c'est la promesse du mariage. Bon promesse isko posa sa mutuno et loko ezo zangayo posa lisande kono so boto sala boy pour na refaire réfléchir bien oye na poto awa par exemple osana mukandate okuta ina fi moko bo sepela ni bino mibale amuni ki aloko azana mukandate ah mais j'ai azana venir devant ye bokutani bosali fiançailles nzamba sali grâce bokomi na zemi ponga na lingaka te poso ko bali mu obali mwasi nde obali ende comme te ko sala pe obotisi ye après ko bala esima tout ça na preuve nyoka longa uto bala siko mama so pe bala la sekata donc ezana makamususu oyo e ko sala par destin nzambe parce que batumba benga masumba ko benga masumu te ngana mona moto mususu obi si je fona zongelo malama non faut sali sa mobali na yo il faut sali sa mobali na yo c'est il faut sali soka tane loko te faut sali ça ye il faut sali ça ye bon Adam na Eva bachaka bango na jardin pour nani pour le cultiver tant bozo sala bilanga bino mibale bozo sazani bozo sala sana pourquoi faut sala ça été siko chapitre ni lobi ke pona yebi ke Bible partie mongo lo bakate désir porteront faire ton mari pas ça moi si mais siko ce que n'est pas mobile bon so moi ça na ko ça mobilité ah makami ni bino bozo parce que ba ingratitude pesa la te moi trop non mais ingratitude déjà partout même na basi pe ingratitude des belé ko si basi malam nyoso baza malam yoso mo na TikTok negezo yinda wate tongo midi poko ba divorce loko pa mais ça pas ingratitude yoso ka ça normal mutu moko pena kanisi na zui moi ça malamu va ina nda yango na lobaki phrase moko leo na tongo awa nazo tuna ba congolais nyoso tu ba pesa nga komba tiktoker o tiktokezo bango ba yebi azana aza moi ça libala ba komela biso na se ubi ba tindela ngo na face tiktokers nyoso ya ba congolais oyo yebi oyo azana nda kwa libala na mobala bi ma rapport mo na yebo komela nga kombo na azate bango sezaka ba cas social cas sociaux ba bengana kende mobala botisi akina na mona ça live moi na tomboki moi na manqué maman na TikTok habite tout le temps live moi na manqué et c'est papa zakananda kwa ndengona en direct papa zakananda kwa ndengona en direct na TikTok asilike moi ni papa zakananda kwa ndengona na pesi petit na ngai mama Kongo mbote belé yango no moni même église na zoloba omoni c'est là omoni ne wa memaka ba na église banda 9h ti 19h oyebi que ça sécrétation parce que c'est bana moi na poto fakende ake na nani na ba ngoni na nani na libanda place ko basakara wana na parc moi na libanda moi na poto fakende bibliothèque ake ne médiathèque moi na fakende ba musée moi na fakende o même moi en église ko la moi na batu na veiller bana ba poto awa o ko la bana batu na église bana 9h 19h moi na commence à l'église a ebinete pas ça lembi 12h du temps à prière moi na moke o comprendre ni a commence à ko moi na ça sur ma be bino ne bozana mais c'est esclavagisme vous c'est que c'est bana si on dit que l'église de Congolais, laisse les enfants. Bana bazana mode de vie de bango ba vivaka. Koleko abiso ba Congolais. Na kola sape mona nzela nzambe za mabeto. Église eza nzela nzambe te, église eza place to tsaka pona ko bata mamoyi na ko bata mambula. Nzamba za na makambo na te, nzamba za pa na yo ndenge telemi boy. Nzamba za na makambo na te. Siko na lobby na Covid, biso to côté église te to bigite, nzamba bigite te. Yo ke na église na Covid. Tant Covid ezala ke pela ki na mokilo mo manana ke na église. Na ko muta église de Christ à la maison. Boni, est-ce que nzamba yo te? Kabwana ba oya. C'est kabwana ba. Donc moi je crois que ndeko wana areso aza mwasi mamusu aza pe akutana ki na kuwana. Yango so mo ne batu nyo soufeza la ndengo wana. Yango wana vi règle moko ko komisa ngo général te. Batu basali sa basi belé basali sa mibale lope bazo ba retour nango kitoko. Basali mibale belé pe basali sa basi bazo ba retour belé basali mais amabeza ngakate. Soko alingaka ni sonde fa lukangelo na sa ya moyo eza passe parce que jamais ne bela mayo eza partout au monde basukola te bazalia yuko sanga tozangi mai
Ok. Donc, ma camarade vous allez la partout. Merci Mingina. Merci Mingina Carmel et Carmelia. Mes jumelles que j'aime tant dans la place vous allez mbote mingi na linga bino minga papa na bino jusqu'à moderne énergie na linga bino kaka parce que bino nde beaucoup trahir nga mokolo moko te. Merci na bino Carmel et Carmelia. Que si Vimbo m'a dit Miss Univers. Mais le Vimbo, ma bois noire, aînée de la famille, très très intelligente. Denicia, celle-là, c'est la plus belle. Et puis Blessing, merci Mingi Nalino, Subonze mon Allemagne. Moutouranga, Denis Marcos, style Léon Nazo, santé. Ozo Benga, Tena, évité, premier ministre Denis Marcos. Merci Mingi na. Bate Kozo, Subalandinga de partout, Kaka, Florien, Maman Balanciaga, Maman Gouti. Toujours combattu, mais jamais abattu. Maman Nyon sur Château Rouge, Mbote Bele, Nabino Place aux Olandanga. Maman Nyon sur la gare du Midi, Mbote Bele, pour Nabino Menazaka, Nakanda, Maman Bruxelles. Maman Bruxelles bake yembe la madame Simino premier ministre nzamba po ni bachele maputa Maman Bruxelles kozanga musala toni na ndinga mabete Maman Bruxelles bino ba oyo bokele maman wana sali banda koti na gouvernement nzamba poneli ye wapi pour ni botana compa tandeli maputa Maman Bruxelles motema bo maman siko mutasale lo côté muté bo mama eza boye bisa yeke tala vie na biso na poto nga naza gradué nazaki licencié na Kisasa mais naza femme de chambre naza femme de ménage naza auxiliaire de vie il faut nazonga na sala na ba bureau lo ba bongo bo bongisa mboka yo kanisi yo mona ba leki ya Macron ba yembela ka Macron ate pona nini na betu selo ko moko ya suka pona nini ba leki ya Macron ba sala ka te ba ko ba lo mbongo na biso boye po gouvernement en France c'est ça la social les alliés les qui a Macron a dit que simi que zali les qui a Macron a dit que social les a les qui a Macron a dit que resto du cœur ba bongisa a dit que soka za nda kutefa que Luganda kuna ina 1% patronat ça n'a rien à voir avec Macron ba bongisa soka za maladie semi na yezali c'est ce qu'il faut faire avec les Congolais au lieu ba ko la bino nzamba po na ma Bruxelles ba ko tanda ma puta ma Bruxelles na komi na kanda na bino na dinga bino mi na kanda merci mingi na Mama Bag Mama na Dravel Mama na Alegria Mama na Blessing leader. Merci Mingina Loretta Bisa Oya Vile Pambani 20 tabalé à Loko Moko. Merci Mingi Pena yo nouveau marié pour Rieba qui est déjà Matop a commis déjà nouveau marié à Bali déjà. Bao Batikali ah beaucoup quoi quitter. Imbattable maman très fort très puissant. Tu vas voir imbattable. Derrière la régie Marno Atunga. Marno Tunga et puis Chris Ndongala. Chris Ndongala Mukongo. Eh comment on dit Chris Ndongala Éternel Vandu. Éternel Vandu. Ah tu vas pas Congo. Ba Congo l'émission. Éternel Vandu Chris Ndongala ana dana kasavu ba botte les pouvoirs et pas Mobutu. C'est la mise. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Merci Vandegonyo Sunazana Bino tous les jours.